Allô, 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 bonjour, bonsoir la famille. Nyonso bozwa misi Noela TV na pesi bino bambote bambote nzambe na lola bomba pe abatela biso la famille. J'espère que boza bien. Babone à Noela TV la famille bisika nyonso bozwa mi na Asie na Amérique na Afrique na Europe na pesi bino mbote 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 nzambe na lola bomba biso la famille. Nyonso bozwa video na biso to singela bino kaka ba s'il vous plaît, s'il te plaît, bo like, bo s'abonner, bo partager, bo aimer pe ekosala biso bien makasi pe ba commentaire na bino pe esalaka biso bien esalaka biso epesaka biso courage po tosala e malamu vraiment po toya kopesa bino basango ya kitoko pe na ta réel la famille s'il vous plaît. Tozaka na sujet ya star na biso la baronne mama ya youtuber mama des fois mama oya koboya asala mokili na ye eza vrai nzambe alobi ke soki apesi oya kobotola azali te soki afungoli oya kokanga pe azali te en tout cas nzambe azokofungola na kati ya la baronne Karine Mokonzi vraiment oyo nyonso atiaki point na kati na ye j'espère ke batikali na soni parce que nzambe ye moto alongolaka motu soni alongolaka motu elamba oyo batiaki ye ya molili alongoli ye alati ye elamba ya nkembo elamba ya pembe En tout cas, la famille, rien à dire. Eloko koloba susu ezali te. Bayini nyonso bakufi na soni, bangunia nyonso boko kufa na soni. Bandeko. Analyse nanga nazopesa ngo eza ya simple nazokokumisa ata papa ya bana ya la baronne akei mais en tout cas biso tofingaka te ata ye moko alobaki ete bafinga papa ya mwana na ye basala ye oyo nyonso alingi mais biso awa na Noela TV tofingaka te tosalaka baanalyse na biso normal topesi conseil toleki nzela tokofinga te parce que mobali tokoki kofinga ye te. Tomoni ke a joué vraiment sagesse moko chapeau ex papa ya bana ya Karine Mokonzi a joué vraiment pona nga wana eza idée na nga na yebi te yo mususu kuna na ye kuna soki pe boko raisonner lokola nga na raisonner j'espère que nazo raisonner mabete vraiment franchement ata bakabwani problème te asima nzela akende donc balobi ke bato mibale soki bayokani te bako kotambola nzela moko te cela veut dire bayokanaki te yango bakabwani en plus balobaka pe ke place mwasi na mobali soki bazo kosana baza na problème yo koyaka kapesa conseil on ne sait pas oyebi te lobi kulobe okomona bango susu bazongani ebongo yo otiaki ba commentaire ya mabe na kati libala na bango soki omoni bazongani omoni ke yo moto pesaki ba conseil ya mabe okotikala na soni na libala bapesaka conseil à prendre ou à laisser ezali bango mibale bakotala soki bakozwa ngo ou pas mais ke ozala wana ozotia ba commentaire okene na wana olobi n'importe quoi okene na wana olobi n'importe quoi non bandeko ba congolais na ba congolaises to salaka makambo wana te et en plus to talaka que bato wana bazali na bana ou pas soki que bazana bana basi babota batia elembo na kata mokili bandeko to tiaka moto te to pelisa almet te to pesa nde kaka conseil bango moko bakomona à prendre ou à laisser bakoyokana ou bakoyokana te mais biso tozala wana te po topelisa moto po totia ba commentaire po tofinga po tosala boye non bandeko nazoloba bongo pourquoi parce que tomoni réseaux sociaux ndenge peli moto basaeli yango ba video basaeli yango ba live basaeli yango ba analyse basaeli yango ba matière ya ndenge na ndenge ba pesi ba épisode ya 1 2 3 4 5 ti soki na combien d'épisodes basali tomoni lukuta ekoti masonge ekoti ezwi esika tomoni na kati ya masonge na bango wana peut-être ata 1% ata 1 donc 1% ya vérité ezalaki te bon là je ne sais pas ce que ezalaki ou pas parce que tomoni ba photo oyo ba bimisi na kati ya YouTube ke ezali Arieta
mais or que ezalaki yango te ezalaki luvunu na luvunu lukuta na lukuta toyebi te bazwi bafoto wana ya Henrietta wana wapi toyebi te mwana ya nani wana bakende kokanga foto na ye baye kotia ke ezali Henrietta bandeko totika motema mabe totika motema mabe et surtout na bana bazali mabonza bawuti bobele epai na nkolo tosakanaka na bana te parce que bana nde bazali avenir na biso ya lobi bana nde bango nde bato bakoremplace biso bana nde bazali nyonso mpona biso mais biso bamama bakongole na bapapa bakongole en tout cas totikaka basentiment na kote bana totikaka baje na kote ya bana mundele dabo kote ya mwana asakanaka te touche ye me kotouche mwana te siko biso pourquoi tozalaka na motema mabe ya ndenge wana bokozwa mwana ya mutu bozo kosakana ne na kati ya réseaux sociaux bozo benga ye pe matière me boyebi te ke mwana azali eloko moko ya mutuya en tout cas yango eloko nazopesa ex papa ya bana ya Karine bravo ke azali sage parce que azali pe muta bandundu batabandundu bazalaka mayele bazalaka bazoba te parce que bango na kote ya bana basakanaka te ata bakabwani na mwasi me kote ya bana basakanaka te bana bango balandelaka bango tina suka tomoni babimisi bafoto ya mwana ke o Henrietta o mutu apesi bango ezali papa na bango nzoka nde lukuta na lukuta nzoka nde ezali kaka kosa leka tomonaki ndenge réseaux sociaux ebandi kokita ezomata awa kaka ke Karine alakisa kaka mwana Henrietta alakisa bazalaki ensemble na ex papa ya mwana na ye donc na minute tobenga papa ya bana na ye parce que Karine boti na ye bana mibale beaucoup de respect ata akei mais azo mérite yango wana Noela TV parce que aza papa azo mérite ba respect tomoni ekiti emati bazalaki ensemble atiko lakisa mwana na ye te alakisi yango te mais ata bakabwani courage nango kozwa ngo ke te ata tokabwani asakrifie mwana na ye na kati ya réseaux sociaux ayebi ke réseaux sociaux oyo bata mitema mabe bazali na kati bandoki bazali na kati donc bata motema malamu mpe bazali sikoyo ata bakabwani aya obimisa ilonga mwana na ye mpona nini nga mpona nga namoni ke ajouaki je moko bien donc azwi photo soki ya mwana mutu mosusu ou bien azwi yango na internet atia yango na ndako na ye mpona nga namoni yango asalaki yango je bongo asalaki yango je parce que kobimisa mwana ye bongo te baboyaki yango bazalaki ensemble na mwasi na ye siko ata bakomi na problème na mwasi na ye bakabwani donc azo kaka sentiment kaka azo kaka mwana ye kaka alobi ke non bozwa photo ya mwana bokende kopublie yango na réseaux sociaux yango oyo d'abord eza benemi oyo balingaka mwana mwasi na ye te oyo batelemelaka mwasi na ye tongo pokwa butu moi na ye moko en plus banguni yango wana bato yango wana oyo babando kofinga ye pe babando kofinga ye pe tongo pokwa siko ata bayokani akende kozwa ka foto ya mwana na ye akende kopesa banguna oyo bafingaka je pense pas en tout cas kuna ajouaki eloko moko ya malamu parce que tomoni o mwana ye moko Karine alobaki ke ngai moko mokolo matière pe ngai moko na kobimisa oyo eza ya vérité akosaki te vraiment Karine akosaka te pe akosaki yango tolobi te ke aza nzambe parce que le seul moto oyo akosaka te eza kaka nzambe mais quand même Karine asala alobaka quand même vérité ayaka pe na bapreuve ayaka na vérité na kati ya monoko na ye alobaki nga moko naza mokolo matière nga moko naza mokolo baproblème mpe nga moko na omemela bino mpe vérité eza na nga moko c'est vrai mpe tomoni yango Karine ye moko aye na véritable Henrietta ya solo alakisi ye pe malgré tout elongi nde emonani penza te me alakisi Henrietta siko na oyo
o tomonaki na réseaux sociaux mwana tanga bakombo ya bato nyonso eza te o balakisaki ke o eza Arieta boya kotala Arieta monoko eza na kote boya kotala Arieta sucette atiaka sucette na kati ya monoko botala Arieta. Pas de photos, rien à voir avec Arieta Kikuli, et ça rien à voir bandeko. To constater, to le baka vérité, rien à voir. Hein? En tout cas, Papa Arieta a joué vraiment très bien. Bo souki hein, pona ko lakisa bino ke bo kenda mbangu te, ko kende liboso eza ko koma te. Bo yena ba photo na bino ya ko kosa leka wana ke Arieta to bimisi Arieta bando bomba Arieta botala Arieta yeyo botala Arieta. En tout cas bo banga kan Nzambe ha. Bo tika ko sala ka ba jena bana. Botika kosala ka bajena bana baza donc avenir na biso ya lobby ezali pona bana alors respect na bana soki bozo ko luka ba matière bozo ko sala donc bo pesa ngo ba ko ba matière analyse bo komisa ngo ba matière bo luka ngo na ndenge ya bien mais botiaka bana na kati ba matière te botiaka bana na kati ya réseaux sociaux te. Bokanisa ke wana apesi bino donc comme photo wana bokenda ki na ndaku na ye kuna na Suisse boke mona ngo na mir bino bokangi ngo bolobi to moni Arieta boye ko publier ngo orke lukuta na lukuta. En tout cas kuna chapeau na papa Arieta, chapeau vraiment oyebi penza. En tout cas boyebi ndeko ko batela bana bino Nzambe apambolo ata okeis eza problème te otikeli la baronne otikeli la chaîne otikeli bijou moko ba bijou ata otomoni nanu te mais otikeli en tout cas biso ba bijou oboteli biso bana kitoko kuna vraiment Nzambe apambola yo. Nzambe apambola yo kuna place okende. Nzambe apambola yo osekisi la baronne bisika oba seka kiye bisika oba emilia kiye. Yango balobi ke Bible lobi bisika oba bako emilie yo bisika ope Nzambe akotelimisa yo pe bisika ope élévation yo ekobanda. Élévation à Karine et donc bandi na kati ya réseaux sociaux. Donc ba emilia ke na réseaux sociaux Nzambe amatie na kati réseaux sociaux Nzambe apesi ba na kati réseaux sociaux. En tout cas bravo Nzambe akumbama pete mutu apesaka ezali Nzambe ye mutu apambolaka ye mutu apesaka bana ye mutu apesaka nyonso ezali Nzambe. Bochaka tembete parce que Karina lobi ke ye moko aza kolo matière pe ye moko akoya nango bomoni yango ata bondimi yango te mais du fait que na kati na bino boza conscient bozo yeba ngo ke oyo penza eza ya solo eza lukuta te boyebi yango mais bosala ka sembla parce que eza kaka Karine il faut to bema kaka na ndenge wana kaka kosa leka mais bozo yeba ke non ezali ya solo. Karine abota, Karine azana bana, Karine azaboye, bozo ye bango bien. Tellement qu'il monte à ma bekaka, pona Karine to bomaye kaka, to torturer kaka, po nyon sa sala kaisa kaka ma bekaka na kati ya communauté, na yebite soki ko yina ngo bo yina ye aboya ndenge nini, to yebi pete, on dirait azali étranger na kati ya communauté congolais, on dirait azali rwandais ba o bazo kata bandeko na biso mitu, bazo tia bandeko na biso banzete na sima. Tozo yebate. Est-ce que Karina tiamu déjà mutu nzete na sima? Est-ce que Karina si aboma déjà mutu o po communauté bo bima ba yina ye eloko non sa ko sala ezamabe. Ako ba sabo ezamabe. Ako sala bo ezamabe. Bandeko to changer. Bino kuna bozo ko nyonga mais ye kuna azali ko mataka na escalier. Nzambe pe azali ko pambola ka ye. Nzambe azali ko pesa ka ye. Nzambe azali ko sala ye makambo ya minene na kati na ye. Mais bino boza wana kasana pona kosala ba complot kosalela ka ye ba analyse o ya Lacan o mosusu ezanga tina na o ya sali na o ya salite bandeko to tika ki motema mabe balobi ke botangela moto mabe bokuta ye na yango mais soki ke botangela moto mabe aza nango te bandeko Nzambe azoko matisa ye kaka azoko mata kaka escalier azoko mata kaka se ko mata
bino moko bo moni internet yindi et yindi ba life zo sala mesuko partout par-ci par-là parini mokonza yindi si internet soki toza na mayele tolanda ba life akarina salaka okoyoka moko alobi mwana nanga moko alobi bana nanga donc abando lo bango na ba parabole mais tellement biso muta ko comprendre ngo pe azate mais ba oya ba biso ba oto landaka ye tozo yeba ke na soubassement karine kuna azana mwana asi abota donc tozo na parce que na moko to bano mona moko abungi na internet ozo mona so sa suba life te ozo mona société to yeba ke te ezane loko moko eza ça ne va pas abando lo bango ba parabole moko azo loba ke aboti mwana apesi kombo Fati ya Kisekedi donc apesi Kisekedi donc Evi Junior Kisekedi ka moko azo loba bongo donc azo ko sala na ba parabole donc en tout cas félicitations la baronne qui peut bana yo bien nzambe apesa yo makasi ya kobokola bana o toza na poto ya lipa ya miliki ezangaka te ezalaka nango mais yo nde faut la courage je sais que oza pe courage oza pe mama Charlotte azawana pembeni na yo ba prière ezawana donc oza mutu te ke okolela oza mutu te ke osala bote non. La vie c'est comme ça. Oza maman, oza makasi déjà comme une maman ya bana mi balé. Je sais même à to sali bon ke ba mso alobi ke eza ya solo te mais to yebi ke oui eza ya solo. Ata bosa suba life alobi ke lukuta azali mwana te eza boye te mwana ya mutu mususu azalaki wana pembeni azokosa boye oui congolais azala kaka bongo balinga kaka bamona po bandima mais bakomona pete lakisa bonga kasima kaka bongo sala kaka bonga ndengo sala ki Arieta liboso oyo pe sala pe kaka bongo batika kaka na kati ya baposa na kati ya ba qu'est-ce que c'est po bayeba ke non kokotelaka mutu doute kokotelaka mutu kolobela kaka mutu mabe ezali bien te. Pour te changer, Congolais faut te changer, qui monte à mabe faut te changer. To yeba ke non o azande kona biso, aza moninga na biso, aza étranger te, to zana yepe bientôt linga makambo na ye. Mais du fait que ba linga makambo na yo ya yo te me étoile na yo e déranger ka bango makasi. Fanda kaka yo moko kaka la baron oza kaka la baron. O sika la kaka la baron mama ya Arieta Evi Junior qui sekedi soki pe aza mwasi, soki aza mobali. Boko la bana yo bia nzambe azana ngambu na yo pe azana côté na yo en tout cas courage mais kuna na moni Evi a joué jemo kwa malamu a bombi pe bana ye vraiment félicitations papa ya Arieta félicitations koto kei kende no malamu pesi biso ba bijou bana moko ya kitoko félicitations mais place ko lala kanisa ke non atiki bana nanga kitoko ba bijou nanga bazakuna mais bino ba jalouse ba bimisa ki bana wana boko tika na soni parce que mwana okaki na lakisi Arieta wana na bino bo lakisa ki pas de photos en tout cas pas de photos bo kita bo mata eza na photo moko te Arieta kokani même pas na mwana wana bo lakisa ki soki mwana nani yango wana en tout cas soki bo sala ki je wana c'est bien vraiment au batterie mwana yo ezalaki mwana na bino te ezalaki pe Arieta te en tout cas chapeau félicitations la famille nazotika bino Ernest Bozo vidéo na biso la famille s'il vous plaît to s'abonner to partager to aimer ba commentaire pe ya malamu pona Arieta ba flair pona Arieta na biso Arieta ki kuli na leki na ye ba chapeau ba bisous ba chapeau vraiment ba flair pona Arieta na biso merci la famille la baronne fanda na yo mama ya YouTuber fanda na yo oya koboya asali mokili na ye en tout cas la famille na comme na suka merci nazotika bino bye c'est Noela TV au revoir.